Mbote na bino baso bandeko bandikana kin télévision tango koki pour une émission à sur terrain. Comme je vous ai toujours dit, les rendez-vous n'a jamais raté et ça ne sera pas raté aussi. Voilà, les lolis sous Tokutani, Namokaba chef coutumier, il y a École Congo démocratique du Congo Mingipenda, il y a ville province à Kinshasa que tout le monde voyait déjà les caras déjà sur terrain où ils ont la télé vérité ils s'appellent Nda Konae les sous. Alors, avant tout, nous avons fait Mbote, voyez, tout le monde a pu déjà y a Ebana. Voilà, Mbote. Mbote, maman. Vous pensez que c'est Mboka? Chers téléspectateurs, tout le monde Moko a se présenter. Chef coutumier Nani. Bien que Ebani, c'est une personne qui passe beaucoup dans cette émission. On a vu que c'est un rappel qui se présente. Libili Menkodi Emmanuel, Mekassi, de la succession Kimpe Pierre, descendant valable, incarnation à Kimpe Pierre Mekassi, président fondateur de la fondation Kimpe Bogola Bato, donc c'est un peu ça. Oh, Bayebi, donc. Voilà, bandeko balandi toso la mingi na chef coutumier ngala benga kae cardinal weza komba kala ça explicable c'est komba katanga zena ndoulement présentement c'est Emmanuel Ibili Menkodi ndenga otili sabino aza moko ya ba section Kimpe Pierre. Alors tobe takane mingi masolo ya ba conflit pour tebe ki aza mutu mo trop conflictuel mambo etali mabena yango ndeka toyeli lisusu non lelo na yeli ba makambo wana te na yaki lelo na meka kolakisa na bandeko na baninga na bayamboka bakonzi ya mboka ba comprendre que toza na vision moko te donc na tali mingi na social donc na pensé trop sur population ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo apport nanga et pas na ezanini. Donc c'est un peu ça. Na lelo ba makambo wana te po ngai na za muta kolonga nga ko sala na été muta ya jamais na grimé na danki ya tombola nga na pouvoir ko sala te famille na ngese changai jusqu'à ce que mo na kufa et puis na zongeli sur musique. Donc na lelo ko lobela social ko talisa bandeko ke vie ya moto ezali moto. Voilà, aïe le côté social qui vit à moto, ils allaient moto. À qui me m'a conflit. Ils allaient moto. Moto, yo to bite moto. J'ai vite compris que c'est la tête. Voilà, tu comprends que kuna qui n'est pas coquité. Bon, tu bête ma sola social. C'est une bombe sur le plan social. Ni obi qui apporte nayo au chef de l'État par rapport à la population congolaise. Non, côté qu'on a coquité parce qu'on a compris. Na leki na déjà. Excusez maman. Le lot de sa Congo, tu comprendre que fertilité sont emportées sur le côté. Le lot Congo ils ont besoin de fertilité. Pour Zoata, bateau va se couper à l'est. Yébisanga peuple a bénéficié de l'année. Le côté ça perte. Le lot tout l'accès bateau que le lot est vie à moto zali moto. Le lot moto faut comprendre surtout bien aux jeunes. Moto est comme ça riche. Pe mutu est comme ça mobola. Oye ba ko gérer mutu na yo. Po mutu est comme ça riche. Pe mutu est comme ça mobola. Donc le nazali chef coutumier oyo ya ville ya Kinshasa, ta la ville ya monene. Le lot ozui malchance à siège institution na mboka na biso. Ndozo ko lwa ba kajika ba boto na biso ba minéré na biso. Mais na ye le lot page wana te. Le lot na ye na talisa na population que mutu. La biso mbala moko. Le lot mutu faut à comprendre que na mutu na ngai oyoyo na kokotisa biloko ebele te ya mabe na mutu soko meli bimela mela jeune onyati vi na yo mambeta okomi inutile na société tu vois lelo mutu faut comprendre que na mutu na nga fona sala ya malamu epesa pe nzambe lokumu tu vois lelo na yango na lalaki na zwi ba vision tango na telemaki na 2019 en tout cas na biki non nazo sala effort fondation Kimpe ezo makambo nyonso ya l'État F92 nanga justice et pesinga F92 en 2019 na bandi ko bunda tellement partenaire baza penzate mais naza ko bunda na ba moyen de bord tu vois ba moyen de bord moins 25 sur 20 moi boy au côté boy population doit comprendre que les chefs coutumiers libili mais azaka ka chef coutumier te mais a memé les biso apporte contribution moya moteur na mboka à sali fondation na présentement aza président de fondation Kimpe Pierre Bokola Bato alors bete chose ko lisolo objectif na principal ezani bon objectif nanga ezali nini natalaki lelo yo tozoyo kaka kuluna ba jeune basali boy ba jeune basali total yango ezali to ya chômage
to ya chômage na pasi oyo eleki na Congo nzala nde ba jeune bakomi ko se révolter ngana talaki ngabino nini ngana ko emporter eloko ngana ko emporter lelo yo na kosomba mutuka ya cher nde nazana ba range ba kaye na tambola ga na nzela na chaka essence na 8 cylindres non fona arrêter na hémorragie wana na somba ba Yaris oyo na ba RAV4 wana ndo moni na chemituka auto école gratuite. Parce que oui, lelo bon, oya po futa ngai mbongo ngo futa ngai po calculer mutoza calculer ba million. Nana calculer ba million. Bon lelo soki nzambe apesinga makasi, ndenga apesinga souffle de vie boye. Soki na aider moi 10 à 15 personnes, ba yekoli mutuka ofele na mutuka nanga. Elo on ekufi. Elo ekufi te po nakola ki orphelin. Ndenga nakola ka orphelin papa nanga mwana mfumo kimpe. Atikanga na zemi ya 4 mois. Nakoli donc mwana elaka. Nakola ki na souci ya kolinga bato. Nazo so moko biloko mama lambi na ndako na bimi ngona baninga to lambi yango mayoto na tangi na ango so na uti classe na ango na kolamba mayoto no baninga to lie oza mwana banda mona ville Kinshasa na commune nyoso kise ba yebinga yi tambola partout na tambola talaka orphelin voilà na loboko la yo lelo kolinda mo na ndako lobo kolinda ko na ndako ba cousin lobo kolinda ko na ndako ba voisin lobo kolinda na kolinda mo ndambo siko na éducation to na libanda na za makasi nango moni président Mobutu à l'époque azwaka ne miyibi ya zando bakoma ki ba BCRS banokanga miyibi bien nga pesi ko na kanga bano ba mal éduqué na kanga bango bena bien na éduqué bango na fondation so ko yoko kuta ba fimère na zo encadrer ba fimère siège nango ezana wapi avant siège ya fondation Kimpe ezali na villa na ngai ya Beaufort pour moi c'est ça na otonga mo loko na ngai ya des niveaux wana siège ezali wana siège ezali awa na bureau na ngai na Kitambo tozali juste na Kitambo hôpital maternité sur l'avenue Losambo 98 esika bureau na ngai ezalaka bureau na biso ezali awa bureau ya communauté bureau fondation ezali awa donc ce que moni ba attribution lelo nazo ko monter sikoyo ba bâtiment na ngai na mboka na mbinza kaka awa nde nalingaki ko sala biloko moko na passé par l'état tebo il faut passer par l'état pour mutazali kola mibe ko azalaka te c'est pour cela moni bureau ezako koma toujours pour na lingi ba fi babanda ko tonga babanda ko sala boye omoni mama lelo yo na mokili to sala ka ya malamu mokolo lali batebele balela yo tu vois to bongisa ka ilongi na biso dès que tu es en vie yeba ko sala ya malamu mokolo yo okolala batebele baleli yo eza na importance te ya kotambola na mokili na rancune tozobeta lisola fondation Kimpe Pierre betela biso siko na kati na ba jeunes oza na combien de jeunes présentement po toyebi ke obi obani ba démarche na depuis 2019 finalement okomo ke l'épisode dans les bons oza na combien de jeunes à peu près okoza na bona mutu ce que kangi parents parce que il y a tout un bureau so ko na moi idée à combien de jeunes déjà sont encadrés ba jeunes nazo encadré surtout to kena côté ba sportif ba sportif on a zui na makala o ezali ya mbinza ba osangisi ba komi nyonso oui nazo sangisa naza limité te na kosala pe descente mona makala je crois bokozala pe TV za radio te bokozala na ko sensibiliser ko solo ba maman ya quartier nazalaka juste vendre na bango batikala ka pe na posa ke mfumo fozonga lisusu alors na komisiko na moment ya kotambola na ba quartier ko pesa ka mateya tu vois na ba jeune o naza na bango naza na 182 jeunes o baza ba maître ba sportif na kosala ba événement mona makala ba kosala ba cérémonie na bango ya bitumba wana ba nini et puis ba jeune o ba mécanicien po tozana na garage ezali mécanique générale alors ba jeune bazali misu bango zomona bango wana bazali na kati ya fondation Kimpe et puis ba fimère coupe couture bazali déjà moi na biso moi na ngai mokonde azali maîtresse madame ya kolakisa quoi théorie naza na bana mibale o baza kotangisa théorie et puis pratique encore tu vois donc maman omoni na kolobelo komoko opatisa ngamboko awu bande ko ebele faut pas comprendre facilité ça l'importance te okoteka mabele ok ambiance na ba bar mbonga mabele zonga kana mabele myozo ngisango na bato nzamba keli po bato mususu balingi biloko ya mokili me baboyi bato nzamba keli or que na penser ki tronga bité fona zonga sima na penser sur bato tata nzambe mokeli akeli soki lobi bayebi musala bakotambola tanga zoloba nzambe sunga moto wana nzambe akopambola okaka tu vois donc eza nango na importance te casquette so batune bayebela kingai peut-être na les na TV pona déclarer ka mabele na biso babotola botola mais lelo so bazela kinga wana yibo gugi po na yebi ke mokonzi mboka za vie mabele muta botola nga so akozala te tu vois to kende sikoyo na teki mo mabele moke na entretenir fondation na teki mo mabele moke na sungi babola
na teki mwa mabele moke na salisi ba veuve maman o banani bazanga mibali banini soki na comprendre bien na kati ya fondation Kimpe Pierre uzana ba mama uzana ba tata uzana ba veuve Docteur Robane Bandeli a uzana ba partenaire te sika ozune ba partenaire ba sunga yo po te bike ba fondation il y a trop de dépenses. Tout le monde a dit qu'il va dépenser et puis il va dépenser dans ma fondation. Na puis que tant on dit que ça la que vous avez na partenaire à ma casse ou déjà y est pour sunga na fondation. Partenaire il y a les bosses à Nzambe. Omoni papa on va le voir dans quel locomoko. Vraiment qu'est-ce qu'on a repose un peu. Papa on va le voir dans quel locomoko abi nangai compter sérieux moko. Omoni ngana za politicien. Il y a pas ça politique nous sommes en politique. Mais on a chargé ce qu'on a politique. Est-ce que ça a permis Zela pardon. Ils a permis de Zela pardon. Nous sommes en politique. Nous dem fumu, nous sommes en politique. Mais ngai na mbinza bitumba nous na bondi c'est la politique. Nous de bondi c'est mabele na ngai. Mais toujours le la fondation. Partenaire na ngai liboso ezali Nzambe. Tata Mokeli oya tika kabiso te. Alingaka batu malamu na batu mabe. Alingara miyibe mabele ya batu. Na ba dinosaure. Fondation. Kasi na totalisa yo Nzambe nde premier partenaire. C'est là pardon. Tata Mokeli nde premier partenaire. Tata Nzambe aboyaka moto te. Yemda kela satana. Mais azala rapeka na satana. Satana va vivre. Tu vois? Donc Nzambe aboyaka moto moko te. Siko na yo moko moto. Zalaka sur na bon Nzambe na yo. Nitingani na zali ya bon Nzambe akati nanga. Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Bakoutimé vous en avez bien te. Yo sembela wapi. Bakoutimé vous êtes connu. Nana créé Bakoutimé. C'est Tata Mokeli te. Kasi Tata Mokeli akeli yo yonde siko okoti Babylone na bino boko. Binonde binzambi na bino yé na ba division. Mais personne ignore que baloba Bakoutimé on se basa malamu te bien que tobeta mso li solo ya fondation. Voilà ce que yo étant que coutumier. Na ozwi likanisi wana ya kosala fondation bandeko no pe baolando bakoutumier ta musu pe baza makanisi wana te moi lisolo pe kande banda bayoka okolo bapeni na bandeko no bakoutumier opesinga souci makasi regret tozonga na esika wana mama moni bino ba missionnaire babungisa bino futuka fana mpambo fana lovidi la bobungaka bongo te mama bon Nzambe oza Nzambe ndenge Nzambe akela yo na lilingi na ye bokanisaka te keno sardu lokwa libu munene aza moto ya satana yo moto ya Nzambe te Nzambe aza na moto to ya tika tout le monde bato ya Nzambe on comprendre donc vraiment eloko wana epesinga ipasi mingi nous sommes des Congolais totila to bunga nde nzela ba missionnaire bayaka mission na bango nde basala division et comment moto ya Nzambe moto ya satana jamais ça sala voilà to pe masola fondation to zonga na fondation na ndaki na bokebe lobi ozo la kisaba jeune musala ya ofele olingi osunga pe tata mokonzi ekolo Congo démocratique pour la jeunesse alors bolobaka boye bato ba yekola mwituka ya ofele ni ya ofele est-ce okokoka je crois na lobuti koloba wa première sponsoring na ngai ezali Nzambe. C'est Tata Nzambe nde akotoucher bien mon thème chef de l'État. Hein? Écoute d'abord parce que mon Nzambe a la vision na ye. Siko biso to kotika pe vision wana te. Tali kanisa malamu oyo chef de l'État azui. Alors biso nde bamfumu bakolo mabele ba première bato yo bakozala ba premier soutien chef de l'État. La vision chef de l'État. Biso za provincial to na province ezali na nation alors na province pe kuna tanto na ba Congo ndeko musu pa telemi a penser lokolanga côté ya bandeko nanga ba teke ba penser pe lokolanga côté ba penser lokolanga to ko meka ko diminuer to ya chômage mais sikoyo ngai nde na otolo ba partenaire na sens ni soki lelo télévision ezala radio te peut-être à travers presse na ko kota na kwa chef de l'État. Peut-être à travers presse, na rokota ndako conseiller chef de l'État. Bato ba pesa chef de l'État conseiller malamu. Ba ko na pekate na vision ya fondation Mama Denise Nyakero, na vision ya fondation Kimpe Boko la bato. Na nazu partenaire te. Na bi partenaire ali bossa dika Nzambe. Ndaza li partenaire na ngai. Ce qui le lot peut-être na niveau ya la présence et pas mo konzambo ka magistrat suprême. Moto ayokeli ngai mawa. Ayokeli ngai mawa autorité moko ya mboka oyo soit ministre mo soit président sénat lokola papa baati lukwebo batali bo ate moi déjà lukaba toi sikoyo olingaki no memanga wana mais oui écoute d'abord ngana tunyo nde polo bili sola gratuité mais tu connais baati lukwebo beaucoup de fortune ce qui le loi a parrainé ngai na roboya te na fondation parce que papa wana
tant on a quand même artiste et musicien na beta ba concert il y a AFDC, il y a propagande na beta. Le suka moni bisekamba moko yebisa na yeka na zaka mutalo kosote na keno luka batute mais à travers télévision na yo ceux qui batu batala yango hein. Oui la télé vérité kana qui n'est écoute ceux qui ont TV etala maka pa bato tant ba koyoka ngai. Oyebi ke na Congo ça pena batambongo ba sebele. Très bien. Oya kotala ponga na sana mabele. Nako akoyiko yape boy to zui mabele to disposer yango pour la fondation to sala ba œuvre sociale lobi to pesa bien l'état mboka na biso sala boy na kende siko bongo na lingi su mabele ba 25 sur 20 cité et kende na ndenga salité après ba 6 millions mundu ki ba benga na hotel na lingi yango te na lingi mabele na sana ngona pesa ngo l'état na bi l'état sala école mo pour na bano ba kuluna a batanga awa c'est un peu ça innovation tozali batu oyoyo tozana bonzambe kati na biso et puis tozala na développement tu vois ngai na cadre ya vision à chef de l'État maman na robano loko moko ceux qui na telemi boy faut na soutenir chef de l'État Fachi Béton azali ndeko nanga mumbu yem tozoloba non azali yaya nanga azali papa nanga azali mwana nanga donc ya Congo o ya Kinshasa c'est la toute première fois na vie bandeko ngai totika na distraction banda baboti ngai banda baboti ngai tina kola na koma na ajoyo mbala liboso na mona chef de l'État ya Kinois Mubumbu na benga kaye kasayete asamu ndeko nanga Mubumbu parce que abotami na ville ya Kinshasa papa oya boti papa Etienne Tshisekedi agozala muta Kasai muluba ya Kasai mais bana nyoso aboti na Kinshasa awawa ezala yo Muswahili ezala yo Mungala ezala yo Mumbata oyo boti na ville ya Kinshasa yeba ke mwana wana zali ndeko na biso Mubumbu na sens nini soko boti mwana na Paris mwana naza parisien je crois au comprendre tina Félix Tshisekedi Tshilombo azali ndeko na biso Mubumbu ya boye nanu esalamate bandeko na ngai ya boye nanu esalamate c'est la toute première fois na vie ba Kinois eloko nazo beta CT na yebisa ba Kinois nyonso bandeko na ngai soki tribalisme etoke na tribalisme po boza la sûreté bo zone ti ba Swahili bana combien de provinces ba Swahili ba province belé ba Congo ba na province boni kaka moko ba Congo n'est-ce pas OK na ba côté kuna libanda ba province belé alors mais siko biso na province na biso ya ville ya Kinshasa bandeko nyonso ozala Mungala ozala Muswahili oyo botama awa ozandeko na biso Mubumbu inisono tozala ini mutakosa biso te tosala bererte tokotsa banguna te na mboka oyo Kinshasa muto ya ko démoraliser bino te pour na chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo ba Kinois eza obligatoire faut soutenir voilà yango fondation qui paye na soutien nango mais oui ce qui dans le bien sens wana on ne sait jamais azape bendete pour le faire éternellement mais ceux qui ont 45 ans à pouvoir 32 ans de Mobutu asalaki biso ba Kinois pe ba pesa biso espace to se retrouver to mona ka ceux qui mutasa chef de l'État awawa akobenga ba pêcheur atika ki na mboka na bango kuna bango ne ba ya ako torturer ba Coloville ko boto ba terrain na ba teke ko boto ba terrain to ki na général Moka Delphin a boto biso ba belé la mbinza ba arrêter ko nyanga ro sala ba urbanisme to mona clarté mais l'autre comme tu suis chef de l'État Kinois papa botika biso jouer peko ngai na sali fondation gratuite na sali auto école gratuite je crois ba élève ba oui tantôt si bobandi déjà bobandi inscription ça j'en ai bien et ça la mandenge nini combien yo be ofeli mais tant souba inscription esenga bambonga mike bat ba Holanda pour le bi eza kaka bana ya badadingi te bana binza te bana kitambo te olobi ba yi Kinois nyonso bazana bona to yo yekola alors ezana moi ba biloko mike te pour gratuité ko za peut-être ba futa ba mbongo te mais moi mike ezanga te dans somba moi nini boya moi mke po o expliquer peut-être ba ndeko balandi alors maman eloko wana vraiment na kobeta c'était nango soki mwana ya classe tango ya pratique ceux qui va sengi mbongo peut-être zali essence na ye akocha na moto o amortissement moto kabilo mituka na sombi yango ngai paper combien na mituka misatu na tient à disposition na mituka na ngai belé yango TV hein mituka vite trop bota mapela mituka te vous comprenez pour na auto école na mituka misatu tu vois peut-être lobby pe mokonzi mboka ko loba na gouverneur ya ville te soutenir action wana pesa ye mituka c'est un peu ça mais souci na ngai zali nini ba yekola musala soki mutu ke kufi nzambe akopambola ngai biso na kozwa mbongo na kosoma mosusu mais si la bis na bango wana eza makambo ya administration peut-être poisson ba fourniture na ye fourniture scolaire wana eza na kati ya bureau kuna ngai te nini oyo kozala ke ezaka donc nayebi kaka jour ya pratique mutu atie sens na ye mais kotanga gratuite ngai moko nde nazosolola na l'État
l'état peut quoi doser fondation pour na ba frais ba biloko muso pam ba mike wana peut-être ekozala raté pour na za fondation ekozala raté ya nini siko na kosenga bango mbongo po mbongo na bango kosala ngelo ko moko te tu vois ngaza milliardaire en conflit siko ozan likanisité que ojo fondation pour panzango ta ba autant ba bureau na ba commune parce que c'est pas tout le monde qui aura besoin ya ko s'adhérer na fondation na yo ata o ba uta kuna prenons les cas na ba commune za misika na ko kendo wa pinake kimbanteke to ke tam su ba commune ba to ke chango ba moamba so ba besoin s'adhérer na fondation ba za obligé ya kota kintambo awa tu n'as pas une idée ya ko luka ko tata bureau quelque part na ba commune ngo merci la question na yo vraiment au fond linga su yelo ko moko na sola ki na ndeko nanga motaro de groupement ya Kimbantseke Kimbancho na sola ki na ye alors na makaniso pesi ngai normalement faut planter ce bureau moko na Kimbantseke pour permettre la population ya Tchangoupe ba ko kimelara wana kaka ba s'adhérer à partir ya kuna idée ya malamu et puis na niveau susu ya maloko na collègue na ngai Mfumo Ikia donc il faut na solo na maman vraiment félicitations moniko solo les ali bien pour se compléter hein pour mutakoka na mokilaza te mais les kaniso yo pesingaye na panzango tout étendu à ville à Kinshasa tous les 24 communes merci félicitations maman mais le début a été toujours difficile. Très bien. Merci maman. Merci maman. Parce que donc, pour le moment, si j'ai bien compris, pour le moment, fondation et Kotambo na Kitambo. Fondation bureau na Kitambo, na Mbinza et puis na Mongafula. Na Mongafula. Mais peut-être adresse Mongafula va y quitter ba quelle adresse Mongafula sur commune. Omoni esika immeuble ya Fakin. Hein? Fakin immeuble Fakin. Ezana ndeko na ngai moko azalaka na Canada. Ezana ndeko na ngai azalaka na États-Unis. A sali bureau place wana lobi na ngai mfumu na lingi pe ocha pour enregistrement auto école na yo ezala parce que pesa fournisseur na ngai mituka. Tu vois ndeko na ngai Rodrigue, je sali à passant côté azana voyage apesi ngai moi bureau place wana pour na enregistrement ya bateau. Ya on a lingi siko na sala ke na cha mituka mususu na niveau ya commune na Mongafula et tournaka na bana wana et là la na commune Mongafula et puis moi ça la classe mon pe connaît salama na niveau pe ya mabele langa ya na kanchacha ya liboso nde sika ba pratique rosala et sika pe na zo cha ba tonga ba cha ba bâtiment en triplex pour na couper couture hein bana batangela pe wana na niveau pe ya UPN na niveau ya UPN na zana ba siège mi balé na juste Masikita Masikita et puis na Promobat alors même na Badiading na Zappé mais ndenge fongolinga boy na lingi na sala sur réunion ya monene et puis ba lettre naza ko koma toujours na ba autorité mboka naza ko senga toujours ba autorité biloko ko sala biso ba chef coutumier oya malamu par rapport à mokyo tozozwaka na ba minéraux na biso zela va koma wana na sona la njona bokebi na muno zobeta kali solo ya auto école na ba couturier likanisme so ete kara des options na kaka technique on a quand on apprendre ba tuza ka couture na auto école ba sous likanisme so exact aussi ko na de na fondation attribution ezali so ka zui na ciment azui na esthétique coupe couture auto école mécanique générale tu vois autant que ba option bana ko compter esthétique auto école mécanique générale natanga ki esthétique autant que esthétique coupe couture et puis tollerie ezape na kati po toujours ba toli ya minene pour débourser les mutuka na moment nyeso eza na kati ya mécanique générale tu vois et puis à part ça faut bocha na mutu boyeba ke à part ça na sali maison ya production parce que naza expérimenté na mosalo ya musique naza artiste musicien producteur réalisateur à part nan pouvoir ndio moni na pesa ki chance na groupe Odéon côté studio parce que c'est la 6 chansons groupe Odéon na yayo groupe Odéon oyo produit mais Odéon so yo ka bazayiko batala ko mama zekete zebola c'est Odéon bakumaye c'est Odéon ça groupe na qui tambo oyo sala image ya musique folk na biso de lo yoka ba ngoma magi mwana mosi weni kumbama weni kimankulwe c'est Odéon de zwaka folk na biso na valeur wana ya culture na biso umbu nde na bina ko valoriser culture umbu na côté qui Odéon studio faut passer la 6 chansons toujours ça la continuité na uti côté ça dia tabao aza na studio aza en plein studio aza ko travailler nde aza ko travailler sous ngai moko na Jean Goubal na studio pour na yemba nzembo pour na mboka Congo pour na féliciter chef de l'état sur l'artiste art na kotika ngote
pour preuve que ndeko na ngai collègue na ngai susu aye sika fali comme chef coutumier ya sika ye donc c'est un artiste et musicien famille pesier makambo tu vois lelo na biso nde ba chef coutumier oyo toza ba artiste oyo tolata ka pe Weston nde to sunga chef de l'état vous comprendre nde na ba innovation oyo toza nango parce que oui oh musique eza passion na ngai na rotika musique jamais ah oza obeta no randule mais nazali musicien nazali artiste on a repère sa message côté mbala moko pas chef de l'état na repère sa message côté tina ba autorité mboka ba comprendre conseil na ngezani à travers nini à travers le collé des messages circulaire na mboka n'est-ce pas tout c'est la distraction hein voilà ba attribution ba coutumier ba ndeko no ba coutumier bazola na lobby maison ya production ba artiste et musicien nyonso o bazani si décide ba mona ke ba négligeant ba on a ba orchestre azana voix ya bien azana message ya bien soka yepa na ngana ko encadrer présentement so ngba ya ba pa na wapi ba luko wapi bon pour na place ya mokuse ya kozwangai ba yé na losambo 98 bureau na ngezali même ba kuti administration nyonso ezali tango ba administration ezali et puis numéro ya téléphone na ko sepela intendant na ngai akopesa ba numéro ya téléphone bato la linga contacter biso pona ba studio pona ba artiste boza la décider po ba musicien na biso akomi pressé ba komi ko kota ka biloko bisika ko kota te po azoka kisi akoma lokola fere akoma lokola nani or que ezalaka bongo te na vie nzambe ayibi ndenge atrasaka vie ya moko na moko nazali cœur ouverte tu vois alors ngai eloko oyo na kosenga na bakonzi ya mboka vraiment bolembisela ngai hein botika nga tranquille na travailler naza na ebele faut na emporter na Congo tu vois donc on a outi ko yebisa bino zali leçon que chef de l'état zali ndeko na biso kinois biso ba kinois to telema to soutenir ye pona ba bitumbeza ba este wana to chaina mabondeli to tika na futilité opposition na nini non opposition na nini ceux qui bino bobandi ozobeba na opposition na pouvoir population se bénéficie na eloko moko te voilà tobeta masola fondation tobeta ngo sima oza message pour pesa ba coutumier en rapport ya oya malamu ngome manambo kapa chef d'état sur ce qui concerne la fondation alors ce ko yebisa bande ba coutumier bande bi ke na esika kaka to vanda loka ba coutumier to me mape oya biso contribution na chef d'état ndenga na memi message pana bango merci bande konanga je pense ce que le idée na leki na télévision peut-être ça peut bande comme ça chef coutumier azo pe idée tanto liboso na ngai bazali mais tanto ça na pratique te le quoi na bandi bande connait son asengi bo soutenir ngai to pousa na pembeni na tambola pe na bamboka bande comme soutenir sur nini lo ba comme ça azu en cours ba soutenir ngai peut-être na mboka neti na maluku na ko ya auto école gratuite na ndeko na mfumo ikia mfumo ikia akozwa yango abiate ndeko to sala abo to sali Kinshasa eza munene ba bato ba sa te bele ba jeune mère jeune ba jeune garçon plutôt et jeune fille ba ze bébé bi musala te OK kana maluku kwani Kinshasa eza na ndinga na bato ba okembe belete non na lobi boye peut-être na ko zwana ke pa ndeko nanga kinzonzi na bike a peut planter pe fondation qui paye awa en partenariat na mfumo kinzonzi auto école Mogevanda awawa alors descente nazo sala je crois ezali kaka le 20 décembre nazo kitana orphelinat moko pona kotikela ba moi ba loso moi ba nini moi ba kaye ko renforcer bana classe ba kaye moi nini ko tala pe ndenge nini na kitana maternité ya Kitambo encore pona kotala bandeko ba boti na ba condition moko boye na kokita pe na mosali ya nzambe moko po acha loboko abondela parce que Nzambe ndaza suprême hein Nzambe nyonso le Dieu qui est le Dieu suprême toyo qui vraiment message na bandeko ba coutumier ba collègue ya fumu libili mais boyo qui message abi bo apporter pe contribution na chef de l'état na likanisi oyo pas na suma ko kisa te bokutani bo travailler ensemble ba uti ko kango mikolo l'équipe to ke na ko isa to ke na ko 6 émission ba uti ko kango mikolo to to ko ba debi ayo zano mutu moko ba conflit ba problème sikali so uti ko kangama te ko za occasion pour toi ya ko senga na ba konza mboko bolanda yo ba uti ko kanga yo awa il y a encore un problème ils ont lisusu makama belé ba lever ndo salanga liboso elingaki bandeko balandi bolanda yo te ngai libili me batu nyonso bayebi ke ngai wa levanga mbale belé ba enlèvement nde tokosenga na ba autorité ya mboka yo nde muto osenga tozo senga na comme ba chef coutumier nyeso d'accord pour biso awa malchance tozwa province na biso mais siège ya ba institution nde siko batu bakoma okanisa ke faut ba niata biso faut ba maltraiter biso c'est pour cela au moni
ba chef coutumier lokuta ba komi ebele biloko confusion ekoti ba chef coutumier lokuta biloko to ça ba recensement to ba qui nde omoni respect zate valeur zate baza ko sakana na ba mfumu komona ba mfumu neti biloko pamba ko yaka ba récitation moko o ezalaka te mandat da menemba la moko sans invitation biloko wana bo cesser ngo eza malamu te et pesa bino chance te ba yaki ko enlever ngai wana ezaki enlèvement ba ye mandat da menemba eza même pas invitation respect la komi boy bo benga plaignant za na mwanda plaignant na mwanda voilà donc plaignant on peut bien péter mais nga na sengi boy chef de l'état ba conseiller pe ba pemela mokonzi bo sunga mokonzi mboka ba pasteur ebele na mboko yo biloko bazo sala ya malamu te oyaka na lupango mabela batu kaka po yo bikeno est-ce que yo za nzambe te yo yeka ko betima nzanza moko boye na certificat lokuta eza na ba immeuble maman mabele vide na certificat avant ozwa certificat d'abord bas chaka mise en valeur certificat peut être un contrat mais contrat ngo faut na première pièce sous-bassement pour ngai moko ndenge nazali na premier titre pour mutu soko yo na mabele nanga oyo na certificat na obunda na yo na certificat faut la sanga premier titre koko nanga pour terre domanialisé koko nanga pesa yo mokandani ndeko nanga successeur nanga alekaka wana pesa yo document nini maman oye même pas mokanda car na certificat ata kutu okeno kozwa assurance ya mutuka faut zalata na moi acte de vente basalela ya mutuko somba nazana titre cadastral nazana certificat biloko connaître la biso ba mfumo pasi cadastre nazo bonga biso makasi ba contrat na ba certificat bozo pesela ngaka batu na soubassement nini bandeko na ngai bo meka pe kotala kana biso hein botala toza ba kolomboka oyoyo jamais mutu ko kozwa titre moko pa ya l'état sans que a passé par Kolo et Loko. Bon respecter biso quand même. Loi bakaji ka mobutu basalaki yango po boto la biloko mindele batikaki. Mais o e komi boye borobomisa biso ba mfumu na ba erreur bo regretter après. Tu vois, biso to mona pasi mutu ayeka na certificat d'enregistrement na terrain vide. Bote na loi foncière. Est-ce que certificat d'enregistrement est normal na terrain vide? Botika biloko boto salaka biso, hein? Ba conservateur na ba CDC ya mboka oyo ya Congo bozu chance ya kosala na cadastre mais boyete po bonuire biso bo pesa biso tozala na kimia bo pesa biso kimia tozala na kimia ngana zali premier titre ce qui na pesi yo mabele ata moi mokando ya moke oyo ata moi pelire ya moke ba comment faut ezala yo ata pelire ya moke o bato ba soko sala nini awa ezate oyo na certificat c'est ba pasteur ba osala biso boye ba pasteur ba koma kotala kaka kombo nini ngai pasteur soko église neza na kombo amonika yaza makasi akomatela faible donc ba koma osala kaka moni etandi na bino vide ayeka a monter kaka église tu vois donc ba biloko na kutana ki nango na parquet général c'était ça donc muta kosi SPG ayelié certificat tango SPG batu baye ngabi na kokende te fo mutu wana ya confrontation nganaye confrontation babenga ye azana mwanda tu vois eko ba aventure ezali église moko ya bima wana ndimite na direction générale la bango bayebi bango c'est ba pasteur ba qui frapper à Delvo awawa Alain akei ko monter manzanza na terrain na ngai a monter ayena certificat monsieur moko Richard azana rigini certificat moko lemba bazui yango baya nango place wana mais eza malamu te hein ata toza ba faible au monde ki yo za makasi mais nzambe nde avocat ya ba faible. Hein? Le magistrat suprême Azali, alobaki état de droit, tokena état de droit. Na benge mikolo tama kanga. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un message pour la jeunesse quinoise qui vous suit. Na lobi boye, ba jeune. Biso mo dozomi pesaka pasi. Eza lokola mutalie fufu na fufu. Lelo yo ko zo machette, ozokisi ndeko na yo. Ndeko na yo. Tanto pe kuna tonga militité, mais yo zu machette au kati. Mais yeba ke pesi nzambe lokumute. Yo nanga to sala poso oya nzoto te muta sala poso nzoto zali nzambe tango yo zui gilet to kati moninga azoki et puis nzambe lokumute nzambe monike yo corriger eza l'importance te to sala ne makasi to longola bu pauvreté oya ko defa lipa ya 200 francs moyenne 0 qui nous ont defa lipa ya 200 francs moyenne 0 et puis na pourquoi akima mali pa na ndako bu pauvreté c'est la sorcellerie ko zange za bondoki et loko to ko bunda na ngonde ya ko solo ndenge lelo mokonzi mboka zoki idea ko solo na ba jeune a solo kina ba jeune ayoki ya comprendre bango bosala nde makasi ya ko luka ko bongisa mitu na biso komela bimela melate poni ta vie na yo mambeta te tu vois to komaka ko vanda ba coin ko tongo mona mutata na mousse te ma tongo mdala na mousse tu vois distraction luka posa le fort yo posomba mousse matela ya ko lalela
au lieu vendre na ko aux autres ndeko na bino bourgmestre té ata ndeko no chef du quartier té mais aussi masola politique yawa quand bosser dire bandeko nanga ba jeune hein jeunesse voilà ba jeune balobi bo bosser dire boye ko la paix fondation qui prépare et wana on a ko soutenir binabi boko la bato yana pour na soutenir bino boye ko la misala boye ko la auto école électricité en tout cas nyonso ils sont à disposition ya fondation na bossa na yebisa ba jeune pour na ko sunga soki azana nzala amona ngai voilà soki azana difficulté à pantalon amona ngai au lieu contre ba jeune mabe bomona ngai naza boko la bato tika ko sima machette na charge na bino baninga mabe vraiment c'est pas ça une bonne vie yé ya lobi a ozane charge na yo ozangi lupango ngofanda na opesa lupango na opesa terrain a kopesa terrain donc voilà nous sommes arrivés presque à la fin chers téléspectateurs de Canal King Télévision boluka ngai na opesa bilo terrain les ali koya voilà na pesi mbotama bon anniversaire na souhaiter bon anniversaire na boyika papi et puis na munze nzamu oya botama le 6 décembre ya mbula moko bon anniversaire na yo molonga ne mama Nasha Nzobe merci na Sardou Dimbumpono les grands caméramans à Canal King Télévision à Togo ngana biye chef Libi m'habito Guaka metozane na plateau habito Guaka to Guakio chef Libi mais merci de nous avoir accepté aujourd'hui na esika na ya mosala merci na mioso patine tumbu international pardon souhaité tous êtes au Koba émission sur terrain matoni na bino nyonso